What have we done? Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend et écoute la bino partout bozwami. Oui, ça cuisine Yannick TV aye. Cuisine Yannick TV a kapamba te. Ce que cuisine Yannick TV aye, c'est que les cambo ezali na fongoli ba caméra na ngana memeli bino émission kitoko na mukolo alelo bande kona. Ngabala mama boko tato solo la. Émission ni na memeli bino na mukolo alelo na fongoli ba caméra na ngana memeli bino. Eza émission kitoko bino moko boyebi mams na biso boyebi sila bisa lupomba sten aigle génération en génération azola la te bande konanga azosala vraiment musala na ndenge esengeli bande konanga bokota bana mama bokota to solo la bana mama bokota bozo bakiti bo vanda partout besoin bolanda émission na libino na bokebi nyonso bino moko boko commenter boko aimer pe boko sepela mams na biso azola la te azosala vraiment musala na kitoko ndenge esengeli bande konanga filme o boko tala ona bana boko tala na ba papa film moko ozoka vraiment éducation ozo consoler ozo exhorter ozo fortifier mams nesto azosala toujours musala na kitoko makasi pourquoi to bomba cuisine Yannick TV alobi na yali ba cook na yali ba vrai ba abonné na bokota bolande émission oyo na bokebi nyonso s'il vous plaît bande konangai on peut s'abonner te soki azui grâce à kota la chaîne à cuisine Yannick TV moi maman papa nanga o s'abonner pour o rater te et biso ato finga kate to pesa kaka conseil et au cuisine Yannick azango a partager kango toujours ensemble avec vous et tout ça là vraiment musala vraiment ele kamaloba nebele même si na biso e moko azo former biso na musala tozo sala musala tozo la te total rambongo te mais biso tozo sala vraiment boulot na biso nde bande kona ngai bon mona ki blocage et s'il déjà te clôtura qui blocage film ezaba extrait ya film na biso ya réclamation bino moko bozo kandenge ni na mnoko na mutu bisika bozo kandenge ni réclamation o pesa lisusu bombe mamisio yenango baba cook bokota bolanda nanu extrait oyo mams na biso ayeli biso ya filme oyo parce que filme oyo filme oyo ye lisusu bino mo bomona ki blocage déjà to clôtura kango mena minute toza susu na réclamation ezolo ebele za mama na filme oyo vraiment ekokende susu musika koleka blocage réclamation wana bozo kaka réclamation wana na ba famille réclamation na ba quartier réclamation par-ci par-là eza vraiment thème moko eza vraiment pour enfants mais même si na biso ako développer ngo bino mo boyebi mam sisila ako sala toujours musala na kitoko ndenge amesana ko sala pona baba cook bazala l'aise pona ba vrai na ye baba cook oye bokota to soutenir mam na biso bokota to commenter to aimer to s'abonner na chaîne à cuisine Yannick TV aza moko na bino tozo sala toujours musana biso pona mams na biso akende liboso bolanda filme ona bokebi nyonso ya réclamation oyo kaka ya bino mo boyebi kaka bendis bientôt na biso ya bino biloko elinge kita mams abande ko lamba no bakia na kacha njunga zo cha bepis
mena minute o biloko ebeli alinga kabola siko na basani mwana alia bino mo boyebi mamsi na biso génération en génération cuisine yani kabenga ke mamsi génération en génération SB ne makambu mama sila bisalu umela sila bisalu aigle toujours likolo bo s'abonner bo landa film na boke binyo to ezaka be extrait nazo balancer mo siko bino mo botala ba ansuzolo ba uti ba poto ba uti par-ci par là bazana kacha film wana bino mo bomona Darling Palata bokomona Minata bokomona Papo Mari bokomona Linda bokomona Michu bokomona Tonton Pierron Dombas bokomona tellement bazebele ba Doudou Soupou ba Mama Teresa ba te bele bazana kati ya film o ya réclamation eza meilleur film ezot balancer meilleur film kangi YouTube bimba balobi réclamation eza jeté bande konanga baba kuki bokota réclamation yeli susu na maikamu nango mususu bokota bolanda film on na boke binyoso nazo balancer be extrait bino mo bozo mona on azo tiela bino bolanda ngo très bien pe na boke binyoso. Tu es sûr, monsieur? Tu es sûr que tu vas m'humilier? On verra tard. On verra. Et puis là, on finit là sur 4 on sur le couloir. Pas de ça, on va devenir musclé la cima. Moi, on va dire que on va ça rappeler. Hein? Bien monsieur ça la pointe, monsieur ça la terre, va ça venir ça te ça la noki et il y a pas mon déro satinel va tele kinga il va moi la bilama la nyanso. Oh ça les rend bon là, attention ma collègue c'est sur mon finga comme maman té. Alors ils sont que la finga qui est. Pas les soins que na radio. Non la bonne la possibilité ni moi la l'aide de phrase la fois été. Mais vous expliquez ma mon nini. Quelle est cette femme occupée dépenser l'argent et puis bah somme aux hôtels ma bonne ma pire tomate c'est pour autant au préalable parler à ton mari. Allez, non ça va non. Yoko les kelanga dali. Yoko les kelanga. Obinini. Je sais que peut-être journée nous les. Tu sais rien. On est le côté. On va venir comme les gâtés, on comme la dit décision on va dans la l'eau. Tu sors les mamans maintenant. Tu quittes cette maison maintenant là. Yo, au moins la bateau. Attends, il faut qu'on a dit ça y est la manière où il y a son comportement de la famille. Non, c'est pas insulter maman. Tango banguna bakoluka ngai, yondo bomba ngai, tango banguna bakolanda